ngai makambo nazomona awa na Kivu donc makambo mosusu oyo eza ascenseur na kati ya bateau kala kaka pongo na biso awa na koti na kati ya ascenseur donc ascenseur na kati ya bateau porte ezokangama porte kangami na matisiko na deuxième niveau na kati ya bateau ana na Goma na okende siko na okota siko Bukavu lelo. Ah non, la vie est belle. Maman c'est la vie est belle. Oyo c'est quoi yo VIP place awa. Mozomona bateau. Mozomona Goma yango wana. Bandeko na ngai tokosana kateka kaki o Congo eza Kinshasa. Non. Congo eza Kinshasa te. Kinshasa Congo eza partout. Oni seza ba bateau o mai laki Kivu boyo kaka laki Kivu yango. Vous comprenez? Laki Kivu yango tal au ngana zana siko na première classe. La première classe eza $50 pour na kokoma ti Bukavu. Comprendre? Sokoli maboko. Deuxième classe okiti na ba escalier awa. Ozomona. Moko boye na koya na lali na s'allonger na ngai awa. Vous comprenez? Ah, RDC. Makasi. Ah, le président Gilles Makofo. Ah, Omona Elengi ya mboka. Président Gilles Makofo. Alino Mukeba, l'intellectuel. Tala sikotala ba bateau. Aokota Bukavu awa. Aokota Bukavu. Omona. Rwanda eza ngambo soki tango tokotambola Rwanda eza kotoyo biso na Rwanda tokangambo laki Kivu yo kaka laki Kivu ere moko na koya kolala awa vous comprenez donc na mati likolo côté naza na kati ya bateau kaka awa esika hélicoptère yaka ekitaka hélicoptère heliko yaka ekitaka omona bateau ozomona awa naza na port Emmanuel Goma ozomona bakomi wana Goma na kati ya Goma salle d'attente ezali wana dobichingo bila kutu eko meka kutu te bandeko na ngai bondimela ngai Kivu yango wana bitumba ekosila kakoto po elengi moko eza koto ya kosakana kutu te Goma yango wana Goma ngomba wana za point stratégique awa na ngambo oyo toza na Goma oyo eza Goma vous comprenez wana eza Goma bato mosusu kuna ozomona kote ya capitaine o capitaine ya masuwa kuna ba commerçant bazoteka ba débriard kaka baoteka vie baoluka vie plutôt. Non. La vie est belle. Hélicoptère yaka kitakawa. Voilà. Na kesi kona place na ngai. Ekokita. Na kiti escalier. Voilà. Allez, passe-moi ton numéro. J'ai oublié en fait de vous le passer. Attends, je filme un peu. Awa. Zomona ba télé ba écran. Ah, naza na VIP vous comprenez? Rocky Mbala mon pote. Directeur Max Bayuba. Omona Goma yango yo. Voilà, na kati ya bateau ngati ko naza na VIP $50. Vous comprenez? Petite sœur propre. Petit Sinda. Élégance oya Didier Ngoloba. Ozomona. Voilà. Bibi Nzimbi la baronne oya Narcisse. Yana yazo vivre ozomona. Moi godoma na ngai yango mbeto na ngai yango place na kofaze awa. Donazolo tozolongwa sikona Goma tozokende Bukavu.
ti 12 registre to kiti Bukavu comprendre donc tala kaka VIP tala bamasa na nga ba généraux nde baye kotika nga na aéroport na port plutôt tala VIP awa naza na kati ya VIP sikoyo na kati ya bateau na kati ya mai somo na bandeko na ngai Eti Sinda élégance ya Didier Ngoloba peselanga mama Sese Mbote Lele Yadelo puis le seul vieux qui me reste Oya Angèle Oya maman Angèle Mbote na Francis Roy de Gaulle prêtre Francis Roy de Gaulle japonais Okito bato na ngai Cyril Mandiangu mtu na ngai so na kati ya Bukavu Julien Chibangu puis petit frère propre dédicace na Irlande mbote na bino yango wana Mena Fataki mbote na yango wana esi bino nyonso mbote Odon Zamaradi Blaise Tambwe Kanyandu na pesi bino nyonso mbote sans oublier mama ya bana mama Sese oya Bonabo papa yoyo suka alino mukie bozomona omona ke bato koto bazo vivre taki de ba forme ngana kati ya Kivu na Goma. Merci beaucoup en tout cas na osala bino ba reportage ya Kivu sikoyo. Merci beaucoup soki tokumi na Bukavu pe na ko filmer le bino lisusu. Ok